Après qu'on s'embella, motema na ngai elobi kaka toloba boye. Il est 7h19. Na uti na culte na matinale. Na ye koloba nanu na ekolo ebengami baluba, les kassaïens de ce pays. S'il vous plaît, bande konangai, vous êtes la famille biologique du chef de l'État. Vous devez protéger le chef de l'État na modèle nyoso. Même dans vos discours, dans vos paroles, vos comportements. Il faut bien d'abord la modèle. Vous ne pouvez pas commencer à déplacer des mots na monoko na bino comme bolingi et puis vous faites ligner croyant que la République démocratique du Congo est au Kasaï. Non, ce n'est pas ça. Le Kasaï n'est pas la RDC. Naye awa kolobali kambo parole, qu'est-ce signifie? Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce signifie baswahili bo kanga munoko pouvoir les pouvoir de biso baluba. Et lo kwa ne lobama kana 2019 na Denise Dissochoa ata mutu moko te akangisa kai munoko te toyoka te nulle part babengisi ata ba condamné ye. Et ko zonga lisusu na 2023 na un communicateur moko bo ya Union Sacrée ya UDPS a répété dans son télé bino ba vidéo boyoka a répété pouvoir na biso oyo za pouvoir na biso baluba. Est-ce que baluba kaka ne bazo soutenir Fachi? Est-ce que le Kasaï seul peut faire passer le président de la République? Tala boti kabilo kwana. Moi je suis Moussoïl et je soutiens le président de la République plus que Nyonso. Et d'ailleurs, si le président a eu des problèmes na mandat na eo bino baluba nde batu bomulukela e problème. Miyibi ya bambongo bino ba communicateur ko finga e ba garçon yo finga ka ba perron noir si bino kaka. C'est quoi ce discours vraiment? Bon nani bo sala makambo ba beboy. Biso mususu toza condamné. Jugé to comme ta ko banga comme na bamboka na biso parce que tout nyonso balobi que nous avons trahi le pouvoir baswahili. Yo yebi baswahili combien bazaki ba candidat président de la République. Oh totiki ba mukwege ba matata ba katumbi tout le monde. Mais nous nous sommes alignés derrière le chef de l'État parce que nous avons trouvé la vérité dans les côtés naïe. Mais bino sko baluba et comme kofinga ka baswahili nyonso donc biso nyonso atozali sacrifié. Baba ati lukwebo ba kamere tout le monde là qui ont soutenu le président Fachi toi bizengi na bino si bongo nde bozoloba. S'il vous plaît, les autorités, Christian Bosembe a ses sacs, contre Makambo Mbango. Pour comme Kopesa Batukanda, ce n'est pas normal. Tozaga Kofanda Baswahili, pour Bazolo que nous avons trahi, Toya pe côté Nabino pouvoir, escabozali majoritaire Baluba, Tozaga pe Koloba. Hein? Parce que nous avons soutenu le président Félix. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, arrête na bêtise na bino wana. Botika balanga juana, ça commence à énerver.